yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongola bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga ya baini banga bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko. Bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote ya solo tangu nyonso tokutana na bino eza kestengo po ya biso Kilongo TV chaîne oyo eza 100% social chaîne oyo tokenda ko assister batu tokenda na orphelinat tokenda ba homme de vieillard tokenda ka bisika ebele pona ko assister batu kosunga ba demini kosunga bato baza en difficulté to pe bato yo baza na kozanga lelo tokobeta lisolo boyebika ya mwana oyo tokutaka na hôpital azaki na mchopo libanda ketia e ba operaka ye bomonaki tokomona ba image na lelo kasi yambote tokota na lisolo wana na kolinga tobeta na lisolo na pasteur Kosi pamba te toye ko rendre visite pa ya ndeko mama moko boyebi aotaki ko perdre mwana ye mwana azaki anémique azali na mwa ba difficulté ebele akota hôpital lelo abimi boyebi ba drépanocytaire ndenge bazalaka okobela lelo après journée moko obeli lisusu ezosenga bakisi bambongo ebele nzambe azali kosunga ezali koleka malamu chaque fois azali kobela azali na ekobika kasi baleleki tokayisango akufaki atikaki biso na pasi na motema pe tokundaki ye matangeleka pe malamu bomona ye na Facebook to partageaki quelques vidéos na ba photo toza awa na ndeko Kosi d'abord. Bonjour pasteur Kosi. Bonjour papa. Boni papa. Nous n'angola Nzambé ça va Nzambazo ça. Comment s'appelle encore la sœur? La sœur Arlette. La sœur Arlette. Mavakala. Voilà. Sœur Arlette Mavakala et toza pasteur Kosi toza pe na maman ya sœur Arlette Mavakala mpandia wa mbote mama. Mbote papa. Et boni matangele kai bien. Matangele kai bien. Sœur Arlette Mavakala, ceux qui vous reconnaître les sous sœurs Oyo, tous avez gosani pebe émission, to assister, azaï ko yembelankolo na église Antioche,
kuna azalaki moyembi na nkolo bien que azali drépanocytaire mais azali quand même koservir nzambe pamba te babi oyo nyonso eza na pema ekumisa nkolo ke tout ce qui respire loue l'éternel. Voilà, azali koluwa azali kobondela koservir nzambe na kati na lingomba Antioche. Kasi na lingi tolanda na quelques images kokodema proposer biso mpona kozwa image ntango azala na hôpital ya Mabanga na Yolo tokenda kovisite longo na mama Gisèle Pini swe na bosani te wana uta poto tosala ye interview mo pe na église mama ndeko mama mo atinda biloko topesaki ayemba kutu makasi jour yango nazali kosepela mongone makasi mais après ça on m'avait dit qu'il azwaki susu pema parce qu'elle avait beaucoup chanté. Après avec kozwa pema ça m'avait encore dérangé. Suivons d'abord ces images, on se retrouve tout juste après. Bonjour papa. Oza drépanocytaire ndenge toloba awa anémique. Oza drépanocytaire anémique SS au mokili yebi balobelaka. Naza vraiment victime pasi yango ya malade yango. Lelo oyo bandeko baye tosunga yo na mwa moke osomba ata kisi na baperiode ya bafete oyo okoloba nini? Merci nzambe apambola bango. Eza bato mosusu awa baza na problème ya makila problème. Eh ben voilà, je pense que vous se souvenir na sœur Arlette oyo bomoni wana na mbeto hôpital to pe oazo yemba wana soki nazwi ngolu epai na yo yoka lelo motema nanga narumeli awa posa komona yo nalapindai nakotika yo te pona Yesu nanzimi nanga nyonso posa nanga tikala mokonzi nanga bozambe na yo. azali koyembela nkolo alingaki misala ya nzambe mingi kasi atiki biso nzambe azwi molimo na ye tika te molimo ya sœur Arlette epema na kimia. Et pasteur Kosi lelo tozana mama ya sœur Arlette ya solo toyeki nzonzi te toye kosolola te kasi toye parce que on devait faire un geste d'amour comme d'habitude. Oui, merci papa Rabi. Tozana maman Marie, maman abota sœur Arlette. Sœur Arlette ezaki moko ya biso na église moyembi na kolo aota kotika biso nazokanisa jeudi ya le 16 ayembaki makasi na église ayembi animé abini makasi azalaki na ambiance moko ya kitoko na bato nyonso. Tozalaki na séminaire jeunesse bongo vendredi nango ya le 17 sœur Arlette abini ngai na 15h19 ezalaki appel à suka oakoya kosala mpona nga abengi ngai ke papa oza wapi nazokufa azolela papa nazokufa na lelo oza wapi yaka ya obondela mpona nga nayebisi ya Arlette naza na tournage tozosala série moko okufa te nazoya e nasantaki déjà bien te parce que même mokolo oyo papa wanga abenga nga ke yaka na malade nazokaka mwa ndenge moko me nasalaki effort na meka koboya yango lokola mbutu nayaki mpe nayebisi pasteur na biso responsable pasteur Jérôme nayebi papa sœur Arlette abenga azobela vraiment nayebisi mpe bakambi mosu ya jeunesse sœur Arlette abenga abela mais nakoka koya te nazoka somo et ti ndenge nakenda na bon oke te nalali na église mpona asambela nazali mpe bapréparatif ya voyage oyo nasalaki mpe kobongisa matière place na nde kokende nayebisi nalali te plutôt na butu nango bauti kozwa na hôpital pa ya moko bakambika susu Evangeliste Claudie na mutuka na temisi mutuka wana ba 23h boye akiti vitre mama memaki na sima sœur Arlette atenga maboko boye na ebisi mama bote mana wana batelemi na benge ya Arlette na mona réaction moko te nazali na quelque chose na poche na dit maman tia sika bozo kende mais lobi na tongo tokoya et j'ai senti quelque chose tomba kei kati na bia bakiti ka penser à Arlette na mort mais moi na partager na bato ezaki te toza na groupe en WhatsApp église na singi j'ai des prières sur pour na ndeko mais nazaki so à l'aise te
nazali à l'hésité parce que je comprenais que déjà il a monté ça la même moment le besate. Après 15 minutes les babenganga qui c'est Arlette Koufi. En tout cas j'étais tellement choqué na koka société na longwiti wana kiti et place maman zai kuna sert Arlette peut-être bon baleka na ifani c'est wana vient c'est biso Claudie na ki na Betty Porte na informé bango pe na sali voice na groupe ya WhatsApp église et na boutonne pandana ki ti na boutoana merci na ndeko nanga la bagarre et Magi Munene nzamba pambola yo na singi ya katilinga vidéo morceau ya sert Arlette yembaki na ba vidéo musuda ndeko Christelle kindako nzamba pambola bino ndi na meko tongo na ba stati en tout cas ezaki bien té pour nanga parce que j'avais perdu ma sœur ya Arlette na c'est chaque fois ndeko nanga ndeko radio yebi ndenge to litaki na mambebele voire même to kenda to beta ba porte na ba te bene pour na kaka bazoyer en charge pour na ndenga zayi ko mitungisama chaque fois to zaki na ye avant que tu wana ton bela qui tu zaki ensemble et puis singa zo bela j'avais quelque chose to koyo ko pesa pour na ko sunga na ba kiso ezanga ki pesa ki pe singa zaki na pour ma radio pe ya échographie fala ko taper misu singa faut ba gratter mo ba monge ze bénéficier Arlette nzambo salelaka nzambo to lukaka article ote to luka moyen to sa makambo na nyonso et tant akufa ki saki pasi et ça qui passe même pour l'église et rendons grâce à Dieu, gloire à Dieu et ça passe nzambende pesaka nzambende azui. Je pense que ceux qui tozo mekasu ko loba makambona tozo pesa su passe pa ya mama ya Arlette azana biso awa maman Marie et je pense que matang eleka ki malamu nyonso eleka très bien to kumisi nzambe yimta pesa biso Arlette ba drépanocytaire mingi bano ya banémique mingi bazaka bakokisa ata msomvulo ya kokisite mais nzamba bateli mais tina âge wana komaki na yango et puis à juillet tozongisaka kembo pa ya nzambe et maman Arlette maman Marie so tobengaki awa eza te po tozokisa su motema na yo eza po tolongola peut-être pasi wana po tomeka kopangusa pinzoli na miso na yo atanke mama ozala makasi et sœur Arlette azali drépanocytaire mpona biso tolobaka anémie SS à part ye oza so na mwana mosusu aza bongo aza te kaka yeka boyebaki na âge nini ke azalaki na anémie SS azali drépanocytaire ya 3 ans âge ya 3 ans bazalaka mibale na ya na ya liboso mwana 80 wana nde akufa na âge ya 6 ans à part bango oza na bana misusu nana bana misusu bawana nde babien bana misato kaka mibale na moko ya mwasi nzambe azwa bokumu mama abota bana 5 c'est-à-dire mibale bazali badrépanocytaire to mpe bazali na anémie SS et moko atikaka biso na âge ya 6 ans sœur Arlette mpe aotika biso ye au moins akoli mwa ndambu komai na ba30aine c'est pas un problème nzambe nde apesaka nzambe nde azwi c'est-à-dire nazali na église mo baoteya babi avant bato basala mariage so basala baexamen ya babengaka wani électrophorèse ne peut-être na lobi yango bien bongo faut basala baexamen koyeba anémie donc papa rabi ezali mpe moko makambo tosolola na sœur Arlette na ndeko no mo aza na mongo afula ba tozali na projet wana kosala baémission mpe capable ya sensibilisation na baéglise partout mpona kopesa to baconseil ndenge sœur Arlette aproposanga ezalaki parmi baprojet mpe tozali nango ya kolekaka na beka soki tokoki na bit ya likambo tobengisi mama je pense que tozokende donc il fallait ekozala malamu mingi il arrive ke biso baafricain tozalaka plus tokufeli bolingo sans tenir compte ya makambo wana nyonso et après ekomaka ata mosusu okindoki nani azolia bana mpona nini bana babotama bone te mama Marie ekomelaka o te ekomelenga te namona eka donc mokolo na eka ndekoka oboti mona liboso aza na anémie SS ya mibale bafamille baloba elo te balobaki te tokabwana mpe na mobali wana mpona bagroupe oyo ya bana eza moko ya bakoza badivorce eza ebele omona bato bana mbongo mais le fait basala baexamen wana te
ba divorcer na papa kenda na ye akende nga natikala na ye bala mobali mosusu na ye bota bana mibale na nsima na bango bawana nde baza bien papa mpe kuna kuta akendaki ye mpe abali bala boti na ye. Voilà, donc bazaki compatibilité ezalaki te, donc ezalaki vraiment incompatible papa na mama ya Arlette esalaki bakabwanaki nsima ya kobota sœur Arlette atiki biso nde mama abalaki papa mosusu oyo babotini bana oyo mosusu babi baza bien papa mpe kuna akendaki kobala. Donc c'est un simple conseil pour nous, surtout pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Vraiment. Avant le mariage, tout ça là, l'examen, ceux qui vous a S, vous a AS, ou nous la paix AS, il faut que nous fassions l'examen pour éviter que ça va SS. C'est dans ce sens-là. Nous allons en parler peut-être prochainement dans d'autres émissions pour te découvrir réalité. Comme le pasteur avait dit, allons maintenant dans le but du sujet. Et c'était prévu tout quelque chose. Oui, merci Papa Rabi. Et Zaki na matanga, donc informer tout informer qui bateau yo, pe ba soutenir qui sert Arlette de son vivant, ba Zaki informé. Pe bandeko mosusu o baza ba minanga to baza na numéro nanga na WhatsApp ba meka komona quelques images et ezaki na mama moko o pe a soutenir ka sœur Arlette tonga na bomo baza mi balé baza mo mingi pe ba soutenir ki tonga na bomo mi balé ba se manifestaki ba tindaki quelque chose. Alors lokola déjà to meka ko sala déjà nyonso na zai pe en déplacement to na ye na se bongo oyo famille ko sala to église déjà ils ont déjà l'essentiel mais tout là qui pendant karaté mais après des na mona qui maman Marie comment à sofa qui peut pour moi na et commerce bien que moi na kufa qui mais avant nanda Jésus déjà moi temps parce que ni les haïtiens après par rapport à après survivre maman na biso à Arlette si maman biso na Québec puis maman biso na France ne ba se manifester qui na un petit rien tout toujours qui en gros nde lelo nazaki nango na maboko ndenge tout ça qui programme na yo Papa Rabi et ya ko remettre enveloppe na maboko ya maman na biso Marie et ko soutenir quelque chose, donc c'est ça maman Marie. Voilà olobi nini pona bandeko bakanisi yo kutindelo quelque chose. Bon nasengi ka merci nzamba pambola bango abakisela bango ya mingi likolo ya mbongo. Merci beaucoup maman ozala makasi vraiment nzambe aza na yo soki koteka okobakisa ta na mbongo na yo de sorte que baleki ya Arlette to pe yo moko esunga yo na survie nzambe aza na yo. Voilà, nous allons poursuivre notre émission comme je vous avais dit tantôt. Pasteur, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui Papa Rabi, je pense que maman uti ko enveloppe mais besoin c'est belé na bateau nyonso ko tout sama to bateau nyonso pourquoi ko tala pe ba image to ndeko tana ba WhatsApp na ba Facebook ozaki mamsu na possibilité te surtout ko sunga mama na biso a bakisa na fond et aux amala mingi parce que malade il est mon bon et belé et aux ala moi bien mingi de connait so sepeli ko contribuer pour ko soutenir maman na biso Marie maman et à la sœur Arlette. Soko bengi na numéro za affiché benga ta Papa Rabi benga tanga o benga ta numéro na biso Kilongo TV oyo kosala ekokoma ekozala bien nzambe apambola bato nyonso oyo bobengaki nga ntongo na ndoko tia bafoto ntongo natiaki bastati mpona kopresente nga bacondoléance na bino nzambe apambola bino bozalaki ensemble na biso nzambe apambola bino e tosengi na biso topartage image oyo tosabone na Kilongo TV mpona moto nyonso ozwi biso mpona mbala liboso sabone eza chaîne moko sociale oyo ezosunga ndenge Papa Rabi albaki na ebandeli. Merci Pasteur aussi Kilongo TV chaîne oyo ezosunga bato ndenge na profite na bape toza na programme ya homme de veillard tozali na koli oteki Autriche Papa Rabi mamsu tobosanaki très bientôt tozokende donc ndeko nyonso mpo koyomona koaccompagner biso na homme de veillard sala geste nzambe akozanga te kopambola yo pour ke bamibangi wana bazwa pe quelque chose na nzela parce que le 14 eza journée mondiale je crois oyo ya
ou ba méprisaka ba vieillard quelque chose comme ça sur na bosanité il fallait to kende kuna les 14 mais comme le corps ya vemundere ou bien les 14 donc to kende sou kuna te il faut to kende les 13 comme ça les 14 tous là to couvrir ba obsèque à papa Mundweri et to un homme de vieillard les 13 vous voulez faire un geste pour les 14 wana vous pouvez le faire, vous contacter la directrice ou bien vous contacter Pebiso, c'est pas mal. Esther Ketia, Abima Hôpital. Merci beaucoup. Voilà, tout ça ça vous allez voir ça très prochainement. On va faire des émissions pour ça. Il y a des gens où ils souffrir, ils ont besoin de sungi nabino. Et quant à moi, je vais vous remercier, Pasteur Kosi. Merci. Je remercie aussi maman Marisa Makasi. Je vous remercie tous pour avoir suivi cette émission. Je dis merci à Feston Bastien de FB International, l'agence Assure. Merci beaucoup à Dominique Ekiele, Mwana Moussakata. Je dis merci à maman Gisèle Epini. Merci beaucoup Angèle Kinkela. Merci à Dominique Ekiele. Merci à papa Duval Kassongo, maman Méline Zemba. Merci à vous tous et merci à Coco Dema. Merci beaucoup à maman Kili Chamouna, maman Yabane Bele. Merci à vous. On se retrouve dans très prochainement sur Kilongo TV. Merci. Bayokisa masonite papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga bayebatalelaka yo bayokisa masonite papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai bayebatalelaka yo bayokisa masonite papa ya borfelin asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongola bayebatalelaka yo bayokisa masonite papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga bayebatalelaka yo bayokisa masonite papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga bayebatalelaka yo bayokisa masonite papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai bayebatalelaka yo bayokisa masonite papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko